ans au moninga dia basela nga cotisation internet polo balanga ngai Sarah to po ma ba relation te po yo sailanga ni yo sailanga netini au moninga epela ndengo ba ke basela kai cotisation ya makambo ya ba maladi na nga na respecter mutu nyonso tu hein to respecter ba pour l'intérêt te na bi mam na binote na intérêt à côté la makalunga te na intérêt à côté la mamé pelate na peine intérêt à côté l'OPT donc na sali analyse nanga au milieu du village na qui plus basé côté à moi na no à moi si nana tinda ki yolo bake méchant bato baluka ka matière bato bata ba live na pesi bino matière c'est pas toi oh maintenant on pesi biso matière faut to consommer matière otala iba retomber te que matière ozo pesa ba YouTube c'est ça matière familiale ngana lobaki yango na awa ni émission ta na ba moni makambo ba o memana moi c'est ans na buzoba Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Kinshasa, Mbote Europe, Mbote Amérique, Mbote Asie, Mbote Océanie. Wana ba continent oyo ezali na mokili. Mbote bino ba abonné bolingaka musala oyo. Moi votre frère Tadi Ngalapa na sala bino na Top Media Télévision, nangambu ya Sarato la télévision, bisika boni émission au le code de bonne conduite et les kaka. Nzambe azwa lokumu. Nzambe azwa lokumu non, sincèrement je suis en babouche. Nazaki na besoin yo sala émission télélo na yé parce que matière koti ba bengi na lombango. Je suis vraiment hier je passais Boutou nanga de zaki malamoté avec outil ya mosala de banaki déranger nga. Donc il fallait que je me repose aujourd'hui, mais matière loko le koti téléphone et bengi 7e bagarre azoya awa 2 minutes azokota awa je pouvais que venir comme ça. Non, le babouche c'est pas grave. Donc c'est pas grave, ça me dérange pas. Donc c'est pas grave. Ezali papa, c'est pas Eza insulté, supportez-moi comme ça. Je suis en train de continuer tikanga sala annonce nanga. Émission Oyo. Sincèrement, il se passe encore des choses. Moi, naebaki que Makambo ça va tourner mal contre les autres. Naebaki que Makambo peut-être est touché les sous batumisus. Mais aujourd'hui, on m'apprend que
le président Hans Luzolo a comment menacer les sous Madame Sarah Tola. Ou azali mwasi ya papa Diego Milito. Nakanisi nyonso tokoloba, le propos sera ya maman Sarah. Aujourd'hui na jué nanu na kazaka na ye ya maman nanu. Ya maman Sarah o akoluka moyen asolola na bandeko. Tomeka koyeba exactement qu'est-ce qui se passe. Bon deli fongola na caméra wana. Fongola na no caméra wana er ozo fongola nazo kanisa mama Bijon Ketani. Mama Bijon Ketani, mama Motema Mama Boboto, Malembe Sarah. So alati di papa, Malembe, s'il vous plaît, fongola caméra. Je suis pas dans la complexité. Non, mon ans. Mais elle doit différencier. Non, s'il vous plaît. Donc Keba. T'as dit Keba c'est réservé. Dans la complexité, t'as dit c'est réservé. Mais retiré. Sa photo. Non, c'est là Sarah. Na lobby retiré pour na kepsi t'as dit mais ngape na suka nango. Est-ce que oyebi ke na kabelo pochette ya iPhone 13. Na oyokate. Zela Sarah zela. Et kukwana yango yo samsela na media. T'as dit yo vantinga la plateau pour samsanga ne kukwa pochette yo penga. Est-ce que yo nanga tokosa émission calmement te ozana bakanda no mutu tapeso kanda na yo ngai te e kukwa pochette yo penga yango vantinga na plateau de na lati ba Gucci nanga pour ya lokuta te ya solo mutu tapeso kanda ngai te pianga sac nanga zela nano sa na zo sac zela pianga sac obangani pianga sac Maman Nathalie président bébé mais obimi na plateau ozana plateau do obimi comment ça yani na baloko oh mais c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça na pema na yo ou saute na kata émission ou saute no kata émission c'est quoi ça c'est du quaker sans sucre ou saute na no kata émission c'est quoi ça non ou saute na kati émission muto peso kanda ngate muto do peso kanda oyebiye alors pas moi s'il vous plaît c'est quoi ça non chez moi tu vas te conformer na le code de bonne conduite wana nini concordance sac na ne lamba na biloko lati na nzoto ça c'est l'intimidation na yo lobela mutapoto ça c'est l'intimidation mutapoto bango baza bata bilamba ngape na yena bilamba Sarah, moi je vous ai pas ngamoto n'énervé na ina chasak na nga mais non mais awa mo chasak ezate a déjà tozana na Asie Sarah soki oyebi a toi na mbanda kate to zela nan toi na mbanda kate tozana Kisasa Kinshasa te mais Kisasa soki ofandi batika ka saki na se soit likolo mesa et non au même sac donc sac batia ngona c'était un bon ekima et puis sac à valeur bon boy na se wa bendoki kamo no penza. Mais ça, on peut bien, Sarah. Le couteau m'avait. C'est la cuir. Au cuir, bien d'un. Et c'est un système où tu as été, ceux qui ont un sac, Yibiwana, il y a Dubaï, na Guangzhou, les bazui almet, Pelisi moto, bazo chelo awa, na tissu pour mon ake, à tout moto ezikate. Dans la vie, lorsqu'on a commencé le business tout au début, bah, qu'on s'habille tout. Voilà, Motona Tembe, Motona Succès, Sarah Tola. Moi je connais les sacs. Mbote. Sarah Tola. T'as dit. Bonne santé. Namona naluke. Ofungolinga ponde na zabelele monsieur bandeti suka fungolanga. Fungolanga. Naza bien tadi. Mbote na ba abonné na monsieur Top Media Télévision et puis ba meilleur fan du monde, il y a Sarah Tola TV. OK. Et puis na ba diaspora, na ba Tinyasto ba linga émission ngana yo na pesi ba mbote ba sponsor na ngatu na pesi bino mbote. OK. Ba lobby et c'est police ande makambo. Na natakaza na pesi mbote concert ba mbote be na tadi ngalapa na bon kioti. Vous en combien? Zambi Ouani. Et Sarah, ça c'est l'argent. Sarah, c'est les francs de chez nous. Maman, c'est notre monnaie. C'est notre monnaie, ça c'est le 200 francs congolais. Et là on est à 200 à la toi. C'est Emilia. Rentre.
fallait que tu aies des euros. Rentre. Bambote la tata Po et Papeka, ma grande sœur. Bambote la présidente bébé, la présidente maman Nathalie, na pusi mbote, na pusi mbote pe na ba sponsor na nyonso. Si on a pesi ba tebele mbote, tension ekita na suki. Merci, voilà, mesdames et messieurs, ça brûle entre Sarah Tola et le président Hans Lozolo. Nous allons comprendre ici qu'est-ce qui se passe exactement entre le président Hans Lozolo et puis Sernaye Sarah Tola. Parce que je sais dernièrement, dernièrement, dans l'émission où Nayamba qui Sarah a griffé là qui lobby, je parle très bien avec Hans Lozolo. Peut-être et les Kinengeyo Solo la Kana yété. Commençons d'abord tout au début. Cette histoire, quand est bandit, est-ce que toi tu étais parmi les gens qui ont commencé cette histoire, Sarah Tola? Déjà, tu as dit, ngala yo tozui lisolo ngo to loroti ngo ko lorota na balabala na télévision. Na mona na comprendre la grandeur na ngai parce que à chaque fois batu monso ba bandi sujet na bango so kanga na zui ngo comme un problème. Et comme on dit ngale na pesi ngo mpifo quoi. Même na sujet ni ki obi ke batu bakanti ngam na banda ngote. Ngape mna ya na ngote bango mo ba ya na ngo na Instagram. Elongo na Instagram Marie-Laure Ayambi tata mwasi. Ngaka na ye sujet commis compliqué. T'as dit on dirait que tu ne vendis bien terre. Non ça va. Pour ça moquer parce que au bouger on nan majabu zela zana pomso. Té yon ne faut pour ça qui tu nous moquer comme. Est-ce que tout anima casse. Et quoi empêcher le réalisateur de bien faire? Non, c'est tellement na moni erreur. Tellement. Yango. Voilà. Merci beaucoup. Pour comprendre biso tu auras complexité si photo to bon ça pour majabu bata maki. Majabu il faut pour la épée. Moi pousser le côté qui nous majabu. Non pas sango. Moi après. Allons-y ça. Donc Maramaniki ngape mnayanga na ngote mais tant on a lobeli yango ezwaki moi ampleur mungu. Si j'ai oyo ebandi na chaîne avie na nga Vincent Chiluisi. Et sika kalunga lobaki aza photocopie. Moi na ansa photocopie na e. Vous comprenez? Donc ndenga na tombola makambo boye nde na ucholoba makambo yo ebanda pa na ngate. Makambo yo ebandi e pa vie na nga Vincent Chiluisi. Ngaya ngana te. Place kuna mama kalunga et banda coûte pas utiliser et banane et pan na bango moko ba banda ki ma wana kutu na tozonga ka tolo baka oyo ucho bima mikolo e banda yi na chaîne na vie na so Vincent Chiluisi. OK. Donc kalunga loba yi makamke mwana ansa za suki ba photocopie na Sarah mtayamba ki ete. C'est na biso mame pela. Tango ke oloba kuna makamba ba Côte d'Ivoire. Sarah mutayamba ki ete. Batu bayamba ki lokamba, vie na ngam lokamba na Ivipan. Aleki na be mission ebele nyonso mame pela leki. Ngaite? Ngane Nathalie ngabi l'actualité nous oblige de faire des analyses et surtout que ancier moko lobaki bataba live. Ebi ke non kuna côté li sujet no live te. Mais ongo potanga buzoba. Non na côté la live te. Non ça la ba analyse correcte et puis na pour te contreter. Non ça nga pia ke conseil yo kango na pia ke conseil na débit. OK. Faka yo kango. On se comprend. Biso to sali analyse na biso normalement. Na koti mambwana te, na fingi te, na lobelo côté, na sali kama madete. Siko likambango ekolatanga na sens nini tadi. Tout ça qui analyse na yo. Yo petali sangate sera peut-être pour sala kibo yango esalibo. Nini ya mabe o nga na koti na makambo. Si j'ai une bonne mémoire d'ailleurs na plateau na biso lobby maman on a bimisa ki biloko abimisi na ba plateau oignon sauté. Voilà. Parce que tu appliquais qui vraiment professionnalisme mais voilà. On n'avait pas voulu même que token de au-delà preuve ba balani émission na du début jusqu'à la fin bazo mona que maman epela abano linga te ke biso to kata émission wana parce que elle voulait encore parler plus que oye alobaki. Voilà. Mais pour na ko garder ba personnalité ba dignité na biso na ba frère oyo bien que le président Ansiye Moko alobaki na pesi bino matière ya ba analyse bo sala ba analyse tolinga ki pété tokende to kota na sentiment na oyo mama abanaki oloba. Mais je suis surpris aujourd'hui. Vous deux, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup miti na niveau il y a oyo a bloqué oyo. Qu'est-ce qui se passe exactement? Socle ya likamwango ezali nini? Asa abunda na immaturité.
Malembe Sarah. Ouais. Malembe. Na oza malembe te. Malembe. Nga lingala nga ba immature te ans. Malembe. Nga lingala ba immature te. Malembe Sarah. Nga za immature te, nga za mature. C'est un homme responsable. Pour eux, c'est la première émission. Il a une deuxième émission. Na ozara capture un message non na tchon na réseaux sociaux. Je suis pas immature. Nga ba immature te. Alors, yo moko tata ya mwana. Yo soko ebi ke t'as dit tika on a informé yo azo apprendre nga na kati ke sujet à base. Oh donc makambo nyonso ezaki buzz. Tant non ebiso ke na ocha capture ozo kati. Sujet à base. Pona sujet moko ya base oyo ki ata soni te. Ansinga na oyo ka soni pona olobela makambo non sur base de quoi? Tu es qui? Tu te prends où toi? Ozo mizwa wapi? Oza nani? Bakalunga basai soma seki e ans. Oyebi so yi instanso ozara ye wana so atindi o mekanga tu vas regretter hein. Parce que nga so na ba mbalite na peso respect na respecter a mobile nanga. Na ko so na ba mbalite. Et non kokate na yo ka soni. Mais non simba moi sinon. Malembe. Fais gaffe. Et souka ya musala. Akotanga na buzoba na bango te parce que awazo informer nga ke pona base moko boyo bo ma relation ni na oboma nga na relation ni to ana ngoponga na bo ma relation. Oh mais viens na yo to olobaki wana ba master zela na tango master na ye o bazara na ye femme insenso azara na itanga finga nga aboma moto wana. Asala ngote si ngane na ya ozwa na ya kosa lokwa to yebani loko za vie nanga lokwa to solola lokwa to seka fona sala soyo sali likam na yo ngana yana ya kotelo na nini o ngana kotelo o ya sa kotelanga avant ya loba to ya koma message en fa ko réfléchir nana tinda ki yo loba ke méchant bato baluka ka matière bato ba live na pesi bino matière c'est pas toi. Maintenant on peut biso matière, faut consommer matière. Otala iba retomber te que matière ozo pesa ba YouTube c'est ça matière familiale. Ngana loba ki ngona awa ni émission ta na ba moni makambo. Ba o memana moi c'est ans na buzoba. Tout le monde a déjà pas commis quoi afficher bango na ba réseaux sociaux, c'est pas bien. C'est pas bien. Ngana pe écoute conseil ngabi na yeba ans na comportement na zo moni na ngolelo te. C'est que à côté pendant na kati ya vie yango elenge yango ya ba buzz. Mais mon frère, aux artistes et comédiens, ça la baisse dans Moussa Nayo. Comment ça baisse dans Bakombo Abad? Ah, c'est un peu ça baisse. Solingo luka makambunanga, non peso baisse, nga pia angote, pour na baisse mais au ko regretter. Kalunga na epela, basa isio baje. Baje na bino bosali ya makamba ba comédien eza baje. Nga na mama na YouTubeuse ke son abina simbo 6 mois. Non ça non 6 mois. Na yebi mam na bino te na intérêt à côté la makalunga te na intérêt à côté la mamé pelate na peine intérêt à côté l'opété donc na sali analyse nanga au milieu du village na qui plus basé côté à moi na no à moi si na bi comment un parent sujet à moi na ye a commission en matière à buzz ya repesa ba youtubeuse on réfléchissait été mobile nanga exemple ka ya mobile nanga combien de fois ba eli bana na réseaux sociaux. Yo so mona Diego Adeka l'émission lo bango. O so mona répondant. Non, et ça sujet à bana, ça très sensible. So maman na banga sala erreur, et ça erreur na ye, mais ye pas kokota na kati erreur wana te. So ki exemple Kalunga sala ke erreur. Ya okota mo ano ke azwa nganga pe na mona ngweza mafinga te. So mona ngo ke choka kilo. Ko benga pe paiti. Pai, tala moi si na mama sala to benga pe Kalunga. En tout cas na CP na ngana ngote lo ko sali wana ko sala ngo suste. Yo moni yango bitena ramasango lokobo comment vivre na base obitena ramasango lokeza eza lo actualité eza Kalunga na ya nango tango so so mwana no mwasi ozobane lelo akomaki on a titre que non Hans Luzo nana ni to répondre Kalunga je vis ça lui-même te yo koti mwana na kati ya matière à base nga ko sango te nga moko muta matière mais non salate nga so bakoti bana nga na réseaux sociaux na lobate pona yebi ke so na lobi na opelisa moto na ko tirer attention ya batu yo moko muto attirer attention ya batu tant Kalunga lobaki to ça que émission tête tout le monde yango eza normal
yo moko ye ko répondre méchant ba youtubers matière ango to comprendre que Kalunga ezaki nango blague te c'est que ça makambo ya solo otindi batu baluka baba no sala ba analyse mwana no ye wana koti ba miniature partout ngai ngate yo moko papa sans réfléchir le cas comment vivre na base o mi koti so na mwana no chena esa que na mwasi no akoya ye wana ba komo lo bana déjà mwasi nao je veux même des photos bazo comparer ye na mama Kalunga bazo comparer na mama respecter mwasi nao te yango na bi ngala lingala nga ba immature te soko za immature ans luko bongisa ki maturité na ko mekana ngate te kolobate que immaturité c'est l'immaturité oza na plateau non tadi oza pe mayele oyebi ke koloba na mutu immature les insultes eza qualification na ko persona ba preuve ya immaturité na ye parce que mwana na ye mokonda pesi matière na réseaux sociaux pour sa propre fille eza mutu mususte ngana ki ozwa vie ya mwana nga makama mwana nga na pesa bino matière tadi na osala ngote no sala ngote sona siliki lobana agir na ndenge mususu to luka to bongisango na famille soit tu eza makama mafinga toke na justice non ya matière te ke ba youtubers matière boluka rabozwa matière non sala ngote tanga lobai na mwana neke to okende Congo ke otanga na école Kalunga ya 3000 francs ezani licho ma akoti mwana na kati ya buzoba siko c'est normal Kalunga pas abwaka o abwaki tout se paye ici bas biso tout internet ya église tango lobby na mutu na internet ato sengi pardon au chubo peka na internet il fallait comprendre que Kalunga zongi se loko na sala kai siko comprendre que ngana Kalunga to komi na barando una mutu na kwena regarder silence en so mo mbalo mo c'est mon marambo biso nde to sala ngo biso ba fi mibali pena biloko babeta ngo karaka kipaka ngana so anote ans na so na ngana yote mais ce qui o mekana ngai so eza mutu ana mutu otindo mekanga mais Ans Botinde te ngana yaka pa moi sinon un responsable lokola Ans Botinde ngana yaka pa moi sinon po yo no so anote na ko fingo te na respecter ba mibali na bota mi mwana mwasi na bana mibali talebele baboti biso mibali kala basi to amite na respecter ba mibali na ko swana na ete na ko kapo fingete mais manquement ya respect na immaturité olingo sa elanga na téléphone na tongo alelo papa ressaisis-toi moni ba réponse na pesi yo moko bloquenga ressaisis-toi yo moko sala examen de conscience oloba ke sara mambalobi na ngeza solo parce que okokaki ozalaki obligé yo répondre ma Kalunga na médiaté parce que zaki sujet ya moi na yo ya mwasi. Voilà, Sarah Nazo Tikayo continue, mais aujourd'hui je suis surpris de voir que, et comme il sujet a buzz, tandis pendant que le président Hans, que je salue en passant, et puis le président Mike la Duchesse, Oyo Ayaki Kosala Lokola, deuxième live à lobby Lokola Hans attaqué na YouTube. Il y a que TikTok. Nga mwana ki ne kuna sous ces téléphones attaqué na TikTok. Bafandi, voix auto banaki Oyoka. Lobato Tobosana, mais ezaki voyaye moko président Hans Lozolo. Le président Mike a tenir ba propos où ils ont touché à la personne de la femme, deux femmes. Vous citez même les noms de gens sur vos propos. Et aujourd'hui vous prenez ça de baise. Il voulait nous expliquer quoi? Balingi basala nini? Et l'ingaki est apporté nini. Est-ce que vous avez besoin déjà oyobino bozala ki nango besoin ou eza parce que bo monique moyen bo avancer les sous-alité par rapport à 48 heures bo pesaki par rapport à bateau bokanga ki minoko et vous voulez chercher maintenant des victimes pour chercher à tomber na ba tête à bateau Sarah ozomona te que c'est comme si bezango pe mama Kalunga do bazaki na kati a répondre na mama pela baba 48 heures ekokiti ekoki bozana ba problème na mama Kalunga na mama pela en 6 na bango ta mso eza bien ngeza mabe koleka nazo respecter yo yeba o respecter biso respecter musala ya biso yanga surtout. Et surtout il avait dit que ba youtubeur bozo matière non qui peut bino na kipenga asa elange émission à comprendre a kipenga mais apparemment des types na beaucoup mis un problème sérieux oui. Et un manquement de respect, à comme il y a 8 ans,
Oh, Malembe, ça va. Te nga linga boité. Non, c'est un homme marié. T'as dit que nga na respectera batu. Mais son amoni mutongo osanga manque à respect. Na ya kan impolitesse moko ya osakana te ya fois 1000. Et puis j'oublie tout. Non. Na ya rapela na bosani ato kabela nga tonga. Na bosani na tongo kabela nga na vie. Non. N'applique pas l'impolitesse. Je sais tu es une maman. Aza parmi bato yo. Naibi pourquoi komi bongo? A komi bongo po akomana fi wana insensé wana mususu. Ya koma beziste. Bakote na monde base. Yo ebi ngota koma beziste penza. Akoma ola na ba femme insensée la bukana bango. Voilà bakojara ba comportement ou affiché pour sa propre fille ko la base. Akoko komena nga bongo te. Akomena nga bongo a mekanga nga mungwa na ye. So nga na eto sola bien. Pourquoi pas le balanga Sarah tola. Yo za déjà ndeko za famille. Oko beta makambo wana pe kara na yebi ke mabese koti beta ngwa ta kara po côté na yo ezosani ezopesa moto oyebi combien de comédiens oyo ba sujet na bango pe ya na réseaux sociaux ba benga na téléphone na keno musika te mama na biso auto bala awa mama de la paix to vanda to lia to sika to melate mais sujet na e premier jour kana salela live kuna en même temps non c'est les live a komelanga eza maman de la paix soko si c'est mission benganga tant on kate mission mutu musuku tada komelanga Aminata Sarah bazoko c'est ça bongote auta la live a komelanga tant on kati live na rappeler abi Sarah to la bakosi totinda mbongo pona bana ta numéro mutu asala la transition ya mbongo bana ngabi omone loko ngana ondima yo parce que eza sujet op komela ki biso ozo comprendre abinanga na opékiso ko sa musala na ote mais na olinga pe obeta vraie version oyo découvrir. OK. Na sala ki vraie version. Pona yambaka mama e bana ya mobali na ye. Après na yo sala vraie version na lekisi ba audio ya muto azako pesa bana wana mbongo. Est-ce que nazaki contre nani de la paix na contre était? A comprendre que Sarah ça l'émission mazana ba précision te na ba accélérer précision. Tant yo yebi ko sola nanga oyebi ke Sarah ozande konanga tala kutu makambo ane za boza we se pesa bezolo bananga Sarah kokota ngo makasi te to sana biso bez ou soit ce que kokota suka aw ans omoninga dia basela nga cotisation internet polo bananga ngai Sarah to boma ba relation te po yo sa elangani yo sa elangane tini omoninga epela ndengo ba ke basela ka cotisation ya makambo ya ba maladi na enga on a respecté à mutu nyonso tout hein te respecter à bat pour intérêt. Si on te respecte parce que aux artistes à mboka na biso do hein Dédé tu es un homme ya misatu toyebani ils a respect à connaissance mais la cité so ba respecter yo c'est que na s'attendre ndé yo za na poto anozo mimona na lola que so na okinzala na obelela yo stindela ngata lipa tu rêves. Tu rêves, vous avez rêvé. Oko matina niveau anatin. Ya lo balanga ki ko boma ba relation. Quel genre de relation? O ngana oboma cheyo. Soit to zanga na relation ya malamu. Insensé o yo zarane matin midi soir tanga finga nga sekanga. O pexake? Et quel genre de relation tu veux m'apprendre? Et ça la gabo. Les autres tourner gaga cercle vicieux. Muto lingwa intimidé na internet nganga ba intimidé ngate yaya Olanda histoire a timniki ko sekate tadi yoku to na poto mais fali to rani na Congo ah est-ce que Olanda ka histoire a timniki obi combien d'intimidation ga so pa ba warrior ba appel ba message makambo ebele belo ye bien zala mature mon frère. Merci. Voilà. Oza droité au kangamuno na ngana sala analyse. Et puis le balanga tu n'as même pas honte. Ans. Muto kutu ozarana ye mitakala na eza na réseaux sociaux mobimba. Ya yo kisoni te kanga. Omona ngana sala sex step. Sona ni yo kisanga ke tu n'as même pas honte. Yani. Ya musana biso ya actualité o yo moko lobi na biso ale ba youtubers prenez
ngam na yaki na kati ya ndako na ona bimisi ba dossier o ba sujet o na bandi yango papa zala mature hein fali azwa attaque ya 6 mois ya ba journaliste internet oso mona fallait répondre mutu ata seconde mokote oso mona fallait sala émission alobi ba journaliste parce qu'il s'agissait de ses enfants terrain moko très sensible Pogno quand même non noté. Olanda ibez. Tika to peso bez. Zo actualité zo ki mangu pourquoi. Yango no zana ngo besoin. So oza imposa batu ba côté là. Eh. Yo mutozana ba femme insensée ba chimbwa. Luka ba chimbwa luka mama na bango côté là yo. Aza mieux placé nga ko côté lo te banda le tim ko yeso ya. Yo côté là ngatenga bando côté lo etant que qui. Pona zele lo ni yo pianga na vie. Oui, toyebani. Toza ba connaissance to so la battre la pédo relation ça te o relation na bateli déjà na koti mam na bango te yenda manquer nga respect ya ko komelanga na 8h te na 8h wana bikende 8h ne na komeli sara boye a moi si abatu et puis na komele message ya manquement ya respect na linga ote nga respect ya réciproque nga na manquer respect te nga na yebi de ya koma shimbo mo mbali na ko komele te pe na peso conseil mais na pe ke conseil na plateau yo to esenga ndeni komele te ngabite ya koma a shimbo pesa tendance na ye a loba te ma pesa yango aza shimbo alors na komele message te pas a foke nga betanga vie on dirait nga na osenge mbongo vous comprenez ça serait mieux na ça l'émission à otala que dossier eza dossier à mwana na yo ko kabulango na ba journaliste des erreurs graves makamna lobaki yango eboti mbuma abayi bakotsa mwasine bakotsa na banane yango makambango ekomo tambola yo zai na besoin buzz ndengo komi a soit disait za buzz tondi manon que la concept is a buzz ko olembi non mais avec les insultes tous on a un concept wana oya komi ben pour un buzz lingo gâcher relation ngala ndimina nango kasi eza buzz sko yo sala ki buzz but ya buzz eza kini to lobela yoti to peso makambu te siko olembi yo kolemba te opesi biso ba base actualité ndima actualité kokomela ngate mbasuka mais a bloqué déjà a kokomela mais na tikela kepe message mbasuka et na ese mbasuka ozo bundana na immaturité na vie comment mature. Merci, voilà. Mesdames et messieurs, les abonnés de Top Média Télévision, vous qui allez suivre cette émission de l'autre côté de Sarato la télévision, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission, mais un conseil entre nous. Tout ce que nous faisons, acte tout avant bisoto posaka, il faut totalaka gauche droite total likolo otali nase. Entourage, environnement, milliers ekosaka bisoté. Biso nyonso ndenge tozaboe. Miso abatu. Toyebi place to outil, toyebi otoza. Poza na banner solide de. Toza otoza. Tadi pesa ngana maloba. Nazo peso maloba zana. Tadi ekima. Omani YouTube ya maboketi. Ya YouTube awa. Poza na nerf solide. So ezate ko kata na yo. Donc yo monaga ngologa maboke. Oyo lobi na yo. Méchant, comme journaliste, au ça va live, besoin matière. Ah bon? Au monde de tout le monde lukelo shoga. A comprendre ya beto sa matière, tant de to lukelo shoga to ye na internet. Et puis bazo continue ko benga ke bazo ya ibutu. Ibutu aye to benga ki a lobby azo ya na ba makambu mususu. Donc c'est-à-dire boke ko kundola ba makambu oyo ezalaki nango importante pour le et puis à la fin le président Mike. Sincèrement, je suis un peu trop dur. Nangambo, il y a présent Mike la Duchesse. Yem t'appelle Simon. Elle ozo kanga ba comédien bokanga mino kona bino akoya koloba awa kokoye la. Et puis vous oubliez que non akati. Et puis la zopé tango matin midi soir. Bona ba loko, bona vous avez des frères. Na ba grand frère, na ba papa. Batu ba yeye. Vraiment, bossa la très attention côté kuna. Et puis ça nazo lingana sina signifier na bandeko nyonso ba chroniqueur nyonso bino bomonaka na ba télévision wana ko kansate que non bazala capable ya kosala makambo mususu peut-être pour na ko défendre parce que ngana défendaka Sarah Tola non Sarah a sa chaîne de télévision et puis azana audimat tadi azana chaîne de télévision na ye nazana moi audimat nanga Yves azana chaîne na ye Mike Lokamba azana chaîne na ye toyebani
ba chroniqueur o na ba chroniqueuse bino bosa la confiance wana o bozwa lokola bana o bazala kasoki bino boleki baye babandi ko kotela bino babandi ko fingela bino batu babandi ko défendre bino eza na batam mosusu ezalaka bakokoma limité parce que ba chaîne eza ya bango te grille de programme et lobby okoloba ngo te ekoleka te okosala autrement te. Moi j'ai l'impression que bande konanga baza abandonné mutu moko à soutenir bango te. Moi je parle avec beaucoup de comédiens. Je parle avec beaucoup de comédiens. Nazana ba groupe ya ba comédiens et belé mon président Hans Lozolo ayebi ba groupe ba comédiens belé je suis là. Il y a aucun comédien, il y a aucune comédienne au hasard d'accord na ba propos ya président Mike na ba propos ya président Hans Lozolo. S'il vous plaît, il est temps moi ici donc sopanaki beaucoup ba moyen ya ko retirer ba maloba ezali kaka na média. Vous avez la facilité na sepela ki na président ça aussi bien que luka ki ko kine musika te mais aloba kinini na bango nyonso o ezozanga soki ansa zu courage ya kozwa téléphone ou bien entre bango moko azuka téléphone abengi au côté na gauche abengi au côté na droite makamo nyonso ici là. Mais vous ne voulez pas vous cherchez encore et puis bozo linga ko simba lisusu mutu lokola Sarah. Sincèrement, moi je viendrai faire mon travail. Merci. Tokaboni Awa. Je dis un grand merci à maman 7e. Merci maman parce que aujourd'hui aux alipés parmi exemple modèle. Nzambe Apambola Bino. Je dis un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mabakala Nzinga. Maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary, maman Yvette Mbangu, Bino ba maman nyonso bo soutena, biso ba papa nyonso bo soutena kabiso, maman Bijoun Ketani prend guérison à notre papa. Nous sommes là, tozo chango kaka na ba prière et puis j'en profite pour saluer une grande dame. Yebi motona zo boka mikolo mingi, Fatou Miracle. Yewana. Fatou Miracle. Un jour vous voyez la vérité, il y a de grandes personnes à théâtre, de grandes dames et de grands messieurs, mais ils n'en parlent même pas. Passer 20 ans même pas. Nous avons battu la vie. So Jésus-Christ a été au côté de bon délivre. Donc, merci.